Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi Nyonso. Et à la voix céleste, Bote Nabino Mbote Bozali. Belé. Partout dans le monde, vous avez Rolanda Bisso par l'internaute. Niveau États-Unis, na moni pasteur César Mouanga, Nzamba Pambole Skozali. En Europe, Siwa Mbanja, Mbote Skozali, Mama Fatou. Nzamba Longisi Biso Makonde Chita la mer des opprimés. Mais je n'ai pas. Vous en Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Kanchiba Nemiso Bolinaka. Tolobate Oto Mesana Kopé Sabino Ba. Actualité politique en temps réel boyeba. Toza wapi, tozo kende wapi, tokosuka wapi. Merci en grâce ma caméra. John Maboke Bende Ndeko Alvi Béale surnaturel. Cécile Mboko la fiti maman de Massia Rande toujours. Lola eza kufuta. Sima tokoloba. Zambe aboye tokozo ya lisusu. Wapi, beau s'abonner massivement à la voix céleste pour na bozaka actualité politique en temps réel. Ndenge to kana biso bino ngana zango na kati ya mai. À chaque fois bana mokili za pona ko yebisa bino dessous des cartes moyiba ya politique na biso. Ezo kende wapi yo moto za na mokili koti ya tembete par exemple kota katina se ya mai lelo actualité za toujours dominé na perquisition ya résidence ya Katumbi na Lubumbashi na résidence ya Salomon Escadela oazana Jolia des MIAP service ya renseignement militaire. Ok. Basa li perquisition na résidence ya Katumbi na Salomon Idi. Nini bakuti na résidence ya Salomon na Katumbi. Mais batu bazolinga ba bomisa Katumbi ezaka entourage na ye. Pourquoi na loyi bongo? On est la première fois que je suis à perquisition à résidence à Katumbi. Deuxième fois, c'est un Zali. Kabila a tenu l'émissaire na Kigali na Pretoria pour na mi à 2023. Na bandeli Moratuni a na bandeli Joseph Kabila, sénateur, a dépêché l'émissaire. Baké na Pretoria, baké na Kigali, baké pe États-Unis. Ce que tu retournes en question, Kabila ye a Rosalaka sous candidat, a Rosalaka sous président. Bémissaire o atini na Pretoria, na Kigali. Na ebisaka bino que non, bruit de bottes na Kinshasa, coup d'état, ba plan nyonso oyo ekomi na suka. Bokanga kombo na ozongela Joël Malemba na Michel Mokoria. Joël Malemba, Michel Mokoria. Bango nyonso mibalo bazaye bato ya M23. Esika bazoli Salomon awa. Matiki wana tozonga to continuer. Bokanga de kombo Joël Malembe na Michel Mokoria. Bato ba osala confrontation na demiap na Salomon. Ndenge na yebisa bino nga na dinda na kati ya mai. Katumbi lobby akotisaki réunion bazali 6 na yeneti 7 Moïse Katumbi. Na kati wana moko na bango de na yebisa bino nga na zinda na se ya mai a livrer information.
panique oyo babengaka tour de babel ekoti na ka na bango na réunion bakoti balobi nini ayebisi un journaliste ayebisi balobi boye tolanda wa bandeko bamonte kabal mpona bakanga Salomo baekarte Katumbi na baponami kabal yango yana ayebisi bokanga de kombo Joël Malembe na Michel Mokoria tolanda bandeko moko na bango nda pesi information wala moko tuna ntibalo zuni yoka kabal bamonte Tilobi ngana na oza mutali boso livre mais Tilobi bomona bando partageons na ba groupe WhatsApp bando partageons na ba Facebook après temsou c'est tendez après 3 jours mais bozwa kabalo ba monter ba otango na média ba otam atembo mbele boka moté lobi na 5h30 sur RFA lobelango. Voici le plan du complot contre Salomon Escadela par Félix Tshisekedi bande ko bolanda au laboratoire ya Katumbi ba abeyango le centre d'intelligence congolais Tolanda. Des Congolais sont cités dans les dossiers de Salomon pour l'impliquer dans ses liens supposés avec les M23. Il s'agit de Nathalie Bino de Kombo, on a vu que Batou, Baché Penda Okara, Batou Baba, tu m'as dit pour enterrer Salomon Bango. Tout le bateau, il s'agit de Joël Malembe et de Michel Mokoria, des amis qui partageaient la même résidence au niveau de ma campagne vers l'église Saint-Luc. Bangomi Balé, Monkwaza SM23, Bami ya Salomon. Bade, le bolanda kabal oyo. Wana moka tu nanchibal. Yo zwa ngondeni na ba oya atobet lance okete kodina. Ngongo yo la la pongi ozo ronfle ngonga tibala tambola ka yangwana. Joël Malembe, originaire du Kasaï, a vécu entre Gisenyi et Kampala. Afanda na Gisenyi na Kampala. C'est un ancien M23. Amnistie en 2013 et rentré à Kinshasa. Il fut nommé au conseil d'administration de Foner. Selon mon informateur. Au moins laboratoire de Babendi, Balambiango. Tout est bandeko. Mamona oloba awa. Na rapport na opeso basali percussion na résidence ya Salomon na Katumbi. Na komi na pourcentage komi à 99% Katumbi. Azagi na plaque pour renverser Tshisekedi. Na ebisabi no kono le beloko. Tshisekedi a eu pouvoir en 2019. Général John Numba bengi James Kabare baya awa secrètement même ba service en renseignement ba ibate. Baya ba fanda na hôtel moko na otanga computer munene na Gombe. Général John Numba a eu téléphone na bengi banquier. Banquier open na bombi ka kombo na e, abisa ça a besoin $1 million. Banquier na démarré camion. À côté 1 million à 4 jeep a été esika général John Numba Zaki. Elle a commis abise kota à côté banquier wana amoni deux personnes ba fandi. Général John Numba lati mazopotiawa na Jomo Kazana aza kagule o mo elongine bien te. John Numba koti abise apese camion na wayaki nango. Joana banquier wana ki na camion na e camion yaki na 1 million John Numba ye moko na volant à côté ici James Kabarebe en 2019 ba côté inde tin aéroport imaginez John Numba za 4 étoiles tia comme un aéroport mna otuna ba leki na mbongo wana do kamele kiti na tarmac ezali na jet moko kitaki wana tine kitaki ngana Tshisekedi da maîtriser ki ba service pendate tine kitaki ke munta ki ozwa 1 million aki nango c'est le général James Kabarebe. Il y a un plan, ils ont monté, ils ont au niveau de Zambie. Plan wana, le deux leaders qui attendent Baïbiangou. Joseph Kabila, notre épisode de Bandela, a dépêché le ministère qui est pour ma pronami, na Kigali. A dépêché on a prêté à Moussou aux États-Unis. Ce qu'il faut tout na Kabila, ils ont sous candidaté. Pourquoi a dépêché le ministère? Na oluka na obetanga ba komo na bango ata lobby. Des émissaires baké na Kigali, on voit Kigali c'est Kagame. Oh Kagame c'est notre pire ennemi. Et puis c'est que Kagame a changé
ministre de la défense o azalaki wana esika bazono ba M23 bazalaki na Bunagana ezalaki na carré minier moko ba chinois bande ko exploiter pour naïe. Alors Alex Kagame aza petit frère ya Paul Kagame a récupéré carré minier ba bebani Kagame nde a nommé mutu musu ministre de la défense. Parce que ministre on azalaki wana défense akeko sala akeko s'exiler na Mozambique. Comme à carré minier bando kablo bando contrôle ezalaki ye na branche moko chinois nde informé que non nga naza pre na coopérer na Kinshasa pour nous opérer d'autres informations. Donc Nengaza Kagame azoluka éliminé. Aza exilé na Mozambique. Asenga coopérer na Kinshasa. Pas hier Tine Bunagana est tombé, hier mutaza ministre de la défense. Ministre de la défense hier mutaza pantro ya armée. Pas dit ba plan, abi aza na information, il faut aza pas coopérer na Kinshasa. Mouvement eza Zambie wana eza ba jeune ya Simba ya baton Simba na ba jeune ya bakatakatang. Premier plan na bango so mamna lo bandeko so bozo monoma seki génocide de Ousseï Mabakasa na Katanga. C'est un plan au bon basali. Muto ko diriger rebellion na ngé kota c'est dans John Numbi. Kabila et Katumbi bayebi yango. Yo siko ozawana do yo ozomona makambo ya politique ondema seki. Yoka révélation bande ko comprendre ce que to kende. C'est un ancien M23 administré en 2013 et rentré à Kinshasa. Il fut nommé au conseil d'administration de Foner. Selon mon informateur, wana selon le laboratoire Katumbi. Tout est né d'un malentendu entre lui Malembe et son PCA. Il a démissionné de son poste. Après, ils ont vendu une maison après de 1 million. On leur a donné une commission de 100 000 $ avec Michel Mokoria, Moussoko ou Mumbesa. Originaire de l'ancienne province orientale. Son papa, fils directeur d'une école primaire à Kisangani. Sa sœur est religieuse de la communauté de la Sainte Famille. Les deux jeux de Foner étaient dans la vente. La somme de l'argent qui lui a été remis était minime par rapport à Joël et Michel. Il s'est retourné contre eux pour lui demander d'augmenter sa part. Il a monté un dossier au niveau de l'ANR pour mettre Joël Malembe en difficulté. Arrêté en février et au cachot de l'ANR, en fouillant les téléphones de Malembe, bon au laboratoire Katumbi. Il y a un enseignant qui a chargé la communication Tshisekedi ngimbi so ngimbi. Bino bo sala ba vanti. Communication za maman na arme, communication zo mona o. États-Unis ko zo arme na Chine. Mais na information ba bi que non biso to pese Chine informa nini arme. Et puis les qui na mato ya ko na mato ya bato. Donc les deux jeux de Foner étaient dans la vente. La somme de l'argent qui lui a été remis était minime par rapport à Joël et Michel. Il s'est retourné contre eux pour lui demander d'augmenter sa part. Il a monté un dossier au niveau de l'ANR pour mettre Joël Malembe en difficulté. Arrêté en février et au cachot de l'ANR. En fouillant les téléphones de Malembe, on a retrouvé le numéro de Salomon. Salomon Escadela, ou un laboratoire Katou. Bien. Il y avait des photos de Salomon et de Moïse Katumbi à Kigali en 2019. Salomon aurait rencontré Joël Malembe et Michel Mokoria à Kigali lors de ces passages. On continue tout ce qu'il y a. Ces formations ça bloque à Katumbi. Est-ce que on a manière mon communicationnel, c'est pour pas démonter la face à monde que non, bazo monter kabal pour na balu kaba bakanga Salomon. Selon laboratoire Katumba bi que non Malembe ane a fouillé téléphone na moins de photo na ye na Escadela na Moïse Katumbi en 2019 na Kigali. Toke na conteste na bangwande bakomeli awa. Attaque ya 1-23 ibandi na nini
Moïse Katumbi na Kigali na Salomo bakende kosala nini? Bandeko tozali kenge Nzambe alola lingi Kongo makasi. Et ça, notre précieux frère, notre précieux frère, il faut croire que c'est le soi qui détermine l'origine. Ou que c'est le soi qui détermine. Il y a un autre monde. Nati Sekedi. Akoye koye banga benombo koyo na liate. Mais bango pour comment na pouvoir ba beti ba 37 ans na ba manie ba komelaki. Atika na 6 mois na ye. Azape na possibilité à briquer deuxième mandat. Mais ce que bino bo compléter pour na remonter kozwa pouvoir na makasi oyo plan oyo parrain nango. Plan oyo tozo mona ba Kabila ba Katumbi parrain nango c'est Kagame. Donc ndenge FDLR et Salaka Afdel pardon Afdel et Salaka ndep yango lingesa do na nyonso yo do otiseke di falo moi to tcha un katange plan nyonso yo les patron nango c'est Kagame. Alors na mito yo bande konanga congolais nyonso Kagame aza notre pire ennemi. Pe bande ko ba kufa na est baza banyamate baza batu. Kabila Njamba Salié à 18 ans na tanae. Tu sais que les personnes ça à 10 ans, sur 5 ans ils attendent. Pourquoi on comploter na plan au ça on les attaques congolais, donc comploter parrain. Et loko un Kagame. Bande ko bola na isu ma révélation. Eux outil à laboratoire na baon. Va continuer. Lorsqu'ils ont retrouvé la photo de Salomon dans le téléphone, l'âne a dit à Joël, les accusations contre toi sont graves. Si tu veux sauver ta vie, il faut charger Salomon. Voilà le laboratoire Katumbi. Et il faut convaincre Michel que Salomon faisait du trafic pour déstabiliser le régime. Siko awa, makambo Salomon azako, kolobakuna na demia, bato Katumba ebite mais ko panique yo ba koloba lobo moko ku na otanga na ocha tweet na bike non lobi ba bengani batu na ndako ya Katumbi ba bengani na bagarde ko ba inga bakunda ba minduki na ba coffre fort minduki na nini na ferme ya Katumbi ko panique wana eza dia quoi mwana wa atangi cours na maîtriser cours matin na kata sala ta ba kodisi 1000 surveillants ozala agité te ozaka constater na papene mais oh mon aga soka mporte ngane tout yazaka bwe yenda atiraka ba surveillant balandele pa muto constater matière aza à l'aise yega na papene azo résoudre ozala matière mais oh azaka que non yende mutu panique ça dit à quoi. Lorsqu'ils ont retrouvé la photo de Salomon dans le téléphone, la mère a dit à Joël, les accusations contre toi sont graves. Si tu veux sauver ta vie, il faut charger Salomon. Et il faut convaincre Michel que Salomon faisait du trafic pour déstabiliser le régime. Aujourd'hui, c'est mardi. Autour de Katumbi. Il a quitté les cachots pour le confronter avec Salomon. Christian Ndaiwel devait être chargé de cette confrontation. On ne sait pas s'il a été confronté ou pas. On lui a demandé de téléphoner à Michel Mokoria qui est à l'Est. On a demandé à Malembe de convaincre son ami de témoigner contre Salomon. Ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour condamner Salomon. À ce jour, Michel est demeuré catégorique. Il refuse de dire des mensonges. Un des conseillers du chef de l'État a pris son téléphone pour convaincre Michel et lui a proposé une grosse somme d'argent. Kinshasa ne sait pas que Michel a quitté la RDC. On a instruit le commandant Modeste de la DEMEP au Nord Kivu de fixer rendez-vous à 11h.
il ne s'est pas présenté. Derrière c'est Kouana Baouka Katumbe, il y a Peter Kazadi qui est à la manœuvre. Pas de professionnels. Tout est fait dans la précipitation. Le montage est grossier. Aucune méthodologie pour instruire les dossiers contre Salomon. La capture des échanges téléphoniques entre les officiers de renseignement de DEMIAP et Michel Mokoria pour chercher un arrangement pour accuser Salomon existe. À bon Katumbi. Au laboratoire ya Katumbi. Natongwa lelo kaka bandeko na ngai. Même laboratoire est commis. Le général-major Ndaïwel Okour à Christian et une délégation militaire sont venus à Lubumbashi pour planter des armes de guerre dans les concessions de Moïse Katumbi et déposer un coffre-fort dans la résidence de Salomon Escadille. Bandeko, un autre élément pour comprendre le niveau d'agitation de la PC exemple dans la salle d'examen. Moi, je suis agité de mon temps à contact triché. Hein? Je suis agité de mon temps à compter à tricher. Mais on a préparé matière naïe. Attends, si vous avez un matière n'est pas si ça m'a embatangé là. Pourquoi on a tangi l'élément où? Pour nous comprendre et si quand vous allez kokende. Pour comprendre si quand vous allez kokende. Et ça n'a coup préparé. Coup on a préparé. Premier objectif nango. Il y a quoi empêcher ma ponami et ça les en décembre. Deuxième objectif nango. Il y a Kolomorati Sekedi. Et le que chose a bango nzamba autorisé bango na puissance à libanda. Na puissance ya libanda. Boki a Tukabila a dépêché des émissaires na Kigali pour na maponami à 2023. Ce qu'il faut tout analyser quand Kabila a dépêché des émissaires. Quand Kigali c'est Kagame. Et c'est Kagame a voix à maponami. Et ça démocrate, notre pire ennemi. Ni ne batami simelo kwana. Kabila dépêche les émissaires chez Kagame pour na maponama 2023. Na osenga na biso ba congolais tozala mayele nde na lopoto baloba moto mayele azoka mbala mayele mbala moko. Il y a un plan machiavélique où ils ont monté bien préparé. Oh, ceux qui biso to sali ke baté. Soyez bandé que dépendre n'angai. Pourquoi pas ça la percussion à résidence dans Yakabila na Kingakati? Parce que diverser boye est-ce que va batamité. Na politique, l'homme mutazara danger d'abord la politique za moto azana mbongo. Matata pono yemoko. Non, arme wana bazoko c'est la nani Salomon ils a arme à garde konanga ibouaki les 20 lelo yemo kaka garde konanga za porté disparu. Est-ce que nous sommes en Congolais tolongoli ba émotion bolo tolongola ba émotion Congolais ozolanda ne na banda premier makamtini makambu ya Salomon ozolanda ozo comprendre ni Ozolanda, ozo comprendre ni. Kagame est notre pire ennemi, mais les opposants bazo ke okuta naï.
nini batami sima wana bamusu bakeba bakosala perquisition tina na ndaku ya mama ya Salomo bandeko na ngai moto aza na minduki batalaka age na ete moto alobelo ko wana esika azanda bapambola ye ezala za mwana moke botelaka documentaire ya Ben Laden non de Machiavel opesa ordre abinde bokende kuna so omoni même mwana o représenter menace bobo même koleka mokolo moto aza minduki batalaka age d'été comme aza mama ya Salomo on suppose que soki eloko mabe ezalaki kuna donc service esala mosala na yango te comme aza Moïse Katumbi soki biloko mabe eza na ndako ne soit na konzi ferme service asala bandeko moi likambo ya Salomo oyo bandeko mosusu bazongo neti maseki eza coup te même pour l'individu Tshisekedi ils ont des coups contre la République démocratique du Congo. Même Bafayo le Sika Bazali et Sika Zalo comprendre do bateau balimba côté na jeu moko pe bango na rambo katumba tchembo bon ndeza ba manifestation c'est moi qui va non do misambongo na tchembo par exemple 6 millions yango mais ba baté muntu ayeko s'associer na bango azana contact na Kigali Salomon Ida dans la carte de visite, il y a Paul Kagame. Salomon Ida dans la conversation na dignitaire, il y a un vers toi. Parce qu'un vers toi, objectif na bango eza balingi ba congolais. Parce que yozo kuta na bango. Et puis preuve à l'appui, ni membre moko ya ensemble a condamné à Kigali. Moi tout kaka antiba c'est vrai il y a lobby boka siko ya lobby maître Laurent Onyembi atop Congo Bolanda atozolo banaba na ba preuve Tolanda ça ne suffit pas de tomber sur une vareuse pour dire que c'est un Zidane. Okay. Nous avons entendu certaines personnes citer le Rwanda. Nous avons entendu d'autres parler de soupçons. Nous sommes ensemble. Nous sommes un parti politique. Ne disons pas que c'est le Rwanda. Nous n'avons aucune preuve. Ah bon? Ça ne suffit pas de... Ah bon? Bande Kobosolande. Oh, Laurent Onyembi. Porte-parole et ensemble. J'ai un bon condamné Rwanda. Yé mto agressé c'est baza la preuve te siko bandeko ata kuti papier sur mbongo papier sur mbongo ozomona biloko oyo émission ça qui na ndeko na biso concert nani oya top Congo apporte on ne de boyer billet oya zaki maître avocat à défendre que nani matata pour na cour constitutionnelle yo kana bandelo audio yo antibala bagisa ki Bolanda. Nous avons entendu certaines personnes citer le Rwanda. Nous avons entendu d'autres parler de soupçons. Nous sommes ensemble. Nous sommes un parti politique. Ne disons pas que c'est le Rwanda. Nous n'avons aucune preuve. Ça ne suffit pas de tomber sur une vareuse pour dire que c'est un Zidane ou bien c'est un Mbappé ou c'est un Benzema. Il faut... ozoyoka porte-parole ya Katumbi maître Laurent Onyembi alobi ke bango baza jusque là ti lelo oyo bandeko na nga badiaspora bako obokomi kokuwaka na Katumbi olingi bokuwaka na ye pourquoi bakangi escandale ozoyoka porte-parole ya ensemble maître Laurent Onyembi azoloba ke no bango ensemble jusque là baza na preuve te ke no Rwanda mutu siko oyebisa ngai ata oza amoko ozala même diapason na bango oyo aza pena congolais ozo moko ezala même mwana barobota yo papa aza catholique papa aza par exemple na message oza mwana moki obanda okende kuna ti mais okoma na age oyeba makambo yo motala non est-ce que catholique oyo nando okende wana église oyo nando okende wana yo moko siko otala non atake mutu natala esika vérité ezali
siko boni ozoka ba belimbo katumbi mukolo moko te na tie mutu on en défi jour moto atine nga vidéo abalancé nga tini même na compte ya numéro na nga kenan tibal yo lo baga preuve yango sika katumba zo condamné Rwanda banda guerre oyo na osala sous émission te mukolo moko te de mona katumba condamné Rwanda yango batina tie bino vosa mettre ni o nimbi ay bango ba otanga Rwanda te makama c'est parce que baza on a prévité ce que ebisanga batu ya boy loyi ba comme na tête ya res public ata ubanjala ngo pana mito muno ko mika to sana banjala bata bosu bazu te baza na tête ba diriger Congo to zala wapi bande konanga botala sima bozonga batu. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Tant en temps, tout commettre des erreurs, salé maté. Génération baroyaka ba otuna biso. C'est nzamba ume na goya. Na balancer bio d'abord. Laboratoire bakatu mine ba panique na bango. Ba sali ba perquisition na ba résidence, moni panique wana. Le bonatie bino mettre le ronim. Non, personne va réfléchir na ba preuve. Yo ne muto fanda bon. Naza militant ensemble. Bon, naza société civile. Na côté la rakatu mais ndeko antibe loka lobio. Oh, émission so côté même na YouTube betika top Congo. Au monde émission ezali intégral tango ezali. Peto boule no ya kati na kati te. Kota otalo landa mambazolo ba pona embeto. Pour nanga ça n'engage que moi na conclure que non M23 eza mouvement à Maminduki mais mouvement nango ya politique c'est l'ensemble des Katumbi. Conclusion nanga ça n'engage que moi au finga te passe bilembo yo nyonso to ta ma esa o mama ko résoudre belete nyonso mona ba message na bango na ba leader bezaka message moko ya toko kote na bandaku ya boy papa ba message encore ya ba terroriste ya ngwana te mais Nzambe azana Congo to landela opération de près lobi na okota na mai na obima to sola boyeba banini bakuti na bandaku na bango akomi na suka na ko sala décryptage oyo pendant Zolanda sur des prix. Bon prier ma casse malgré ba menace ya mikie mikio da to message ngozo continuer ya ba message et puis ça bino antibal a to bes lance au quête kodé. Vous s'abonner massivement na carte la voix céleste. À chaque fois information que vous fuitez na mai na go bima pendant de ne monde baleine na bimaga. Toi na PC information en zone dans l'ande là-bas. Zama pambo da bino, zama battre la RDC affaire à suivre. Ciao.